asali katinanga mabeli makasi libumu nanga komi lokola mwaso aza na zemi ya 5 mois malade oyebana te nasali plus de 2 mois nasali 1 mois nanu naliaka te na mela mai te ngai moto ya mokili oyo nayembe tambola kingai na mabe bandeko libumu na esa bino s'il vous plaît munene boye pema ekomi nga boye bandeko na lelinga bina kufina nga nazonga na kana ndako docteur akomi tomeki naki encore l'hôpital lundi abino so na tio batonga wala bien au fur et à mesure ma collègue changer ma position ma collègue vimani donc epai nanga ezali miracle te mais eza oracle oyo nzambe asaleli ngai. Donc à la dernière minute il y a 9e mois sœur akosa l'échographie mwana moko abongwani mwana mobali tozalaki na problème ya kobota mais vu que chaque fois basale bazoyebisanga ke mwasi na yo asala biloko kati na libumu mpo abota eza mpasi famille ne balingaka susu ya bota me ntango nyonso tolelaki mpe ya nzambe à chaque fois mpona kota liloba to nanda kolala beurre nanda kokufa dès qu'il faisait 17 heures to nanokanga miso environ 20 heures molimo na ngai nobima physique omona nzoto banda kokundanga chaque butu e nzambe anda kobikisanga environ 3 heures molimo anda kozonga bandeko tozalaki na bango mingi bazali te me ngai oyo grâce ntango nazongi na l'hôpital balobi bato baopere te yo batouche malade te. Ça fait déjà au moins 5 ans ba verset que makambo la dot nyonso tuna ba deux familles ngape na lata costume na ngai ya papa mais moi na ke libala 5 ans durant akozwa banate prophète ngo amoni ngai bisinga yo za homme d'affaires la lingi na expliquer mais ngana za difficulté ya lobité progrès izali ko banga te ngolo ko sala. Amen libota. Amen libota na tata. Tokomi na eleko ya matatoli to ba témoignage. Na sima na yango nde mituna. Lokola momesano tokobanda matatoli epai ya ba papa. Na sima na yango nde toleki epai ya ba mama. Témoignage epai ya ba papa. Amen libota. Amen libota. Na yo tatola monene na Nzambe. Na laki kosambela na kata liloba te. Na laki moto na ko croire na Nzambe bon. Na croire na Nzambe mais na laki na esika osambela te. Jusqu'à la kata misala na ko sala na exercice ya misala na ngai ya misala. Maintenant na kina problème à santé na moi ya main. Na moi ya main depuis kaka année problème à santé comme tungisa ngai vraiment cassé. Problème à santé, na kota makolo comme tout ça partout. Fallait na procéder na l'hôpital. Na bain na l'hôpital. Juste oh non, on a problème il y a rhumatisme. Na moni ba docteur au fur et à mesure. Ba tia ba tonga mabe ba zongisa mabe. Juste après le 6 mai. Le 7 mai et un dimanche. Ma collègue baninga encore ma casse na outi. Na okoma landa on a bengi docteur ayeko landa ko. Docteur a commis tomeki na ki encore l'hôpital lundi. Abino so na tio batonga wala bien. Au fur et à mesure ma collègue changer ma position ma collègue vimani. Fallait procéder docteur a dit non
oyo ekomi problème spirituel. Maintenant, na bani na mon spiritualité on a okende. Bato so abi non mais il faut tout mona bato ba sai sa na ndenga mboka mboka. Et to bengi bato ba ye abani go soigner ça il aura été misinga. Après tout, na zonga encore na ofanda. To bandi. Après genou yo et kanginga donc genou c'est-à-dire bouger qu'elle soutient. Il kilo le ko la monta ça kufi. Wana to so ça 1 mois et demi. Leki na nga moi si ai ko ba ya ngala sambe ana iloba nga na iloba ba sa no ya ba me so jinga mais ji ka ko ba teka na ba coin ba ya ba l'autre là comment on l'appelle ma boutique ote ya jinga leki na nga sina lembi abino ya il photo benga bango ça ba benga ba sali wa ko koma batali nga na akika ya kola na aki vraiment alité na roté malisute surtout que na coopérant moteur zo compter na journée so sali 1 mois et demi 2 mois c'est que tu es beaucoup perdant juste batali lo baba ko koma tango ba komi na ndako batali nga ayeko expliquer nga non malade ya li spiritualité donc notre traitement juste à ce que ba bandi traitement na bango na bandi na omela jus premier jour na meli jus comme là qui souvent alité kana comme là qui souvent alité na éponge kana salon maintenant na butu comme le couleur est tombé la terre. Na meli jus. Et comme il y a 24 heures, 1 heure, 2 heures, na meko tombé la liko na butu na sensinga liko lango nangoli. Na bouger ango bo bouger parce que ko bouger te parce que la ka ro ebembe. Maintenant na habité natani soki ti tongo ko la kabo. Donc na wana to sala wana sina pesa ba famille mbongo na bi kota botata bozwa mbongo bo vérifier soki ngala ki mabe ou bien na sala makama mabe boko notala kota bo mama na pesa pe mbongo noko ala bi non ngala kozo na langanga memba nganga ba ngabi bon d'accord ba Tanzania ba li to sala pendant 3 jours total soki esimba te comme ça ba nganga no pe ba yaka et comme na tongo na ko kota toilette pe kana katandako et permettre ngana telemi na koti toilette na bimi na toilette na zongi noko pa ye na tongo atanga telemi nga oui na telemi juste après 2e jour na mo telema 3e jour en tout cas na telemi jusqu'à maintenant là ndenge na s'intégrer na liloba. En tout cas, sali ya makasi prananga. En tout cas, nzamba sali ya minene. Amen peuple. Amen bapona mina yawe. Soki nzambe asaleli yo to bomba naza ko témoigner na prophétie oyo l'homme de Dieu a salaki ngai. En 2015 toyi kozongisa matondi na sœur ye alobi na sœur que bana mibale baya komelaka yo mabele na butu. Na nsima nango tosali 2016 elekani. En 2017, sœur Aïko Zomokumba. Toke échographie à liboso et lakisi bana basi. Nami lelinga lobi Seigneur. Babet izeke baleke bele nandako. Nazo ata motomoko abete maboko te. Amen.
nasengaki epai na Nzambe natungisaki baserviteur de Dieu. Mais basali balobaki on s'attendre na surprise. Donc epai nanga ezali miracle te mais eza oracle oyo Nzambe asaleli ngai. Donc à la dernière minute, il y a 9e mois, sœur akosa l'échographie, mwana moko abongwani mwana mobali. Donc toboti mwana moko ya mobali na moko ya mwasi bango wana ye. Amen libota. Amen bande. Ngapena zore mese on samba salikate na ngai na oyo nyoso famana sana esengo komona pe journée lelo parce que sana bato ebele ba moni yango te. Amen. Me témoignage na ngai za sir nengo tozaki na tozana ser na kata ndako tozaki na problème ya ko bota. Mais vu que chaque fois basale bazoyebisanga ke mwasi ne yo asala biloko kati na libumu po abota eza pasi famille ne balingaka susu ya bota metango nyonso tolelaki mpe ya Nzambe me makambo wana ebande kosila te. Mais vu que prophète de Dieu etango ayaki na niveau ya Pointe Noire jour na tokenda kozongisa matondo ayebisi biso ke bobanga te Nzambe akosala batia biloko mibale kati na libumu na ye me Nzambe na biso akosala bobanga te bolenga te. Mais ko bima na biso ndenge to bima kina ibisi na ser ndenge kaka lomi de dia lobi bongo ko banga te yeba ken Nzambe asale nyonso ezali de ekomi de neutraliser ko kende pe to kenda ke aussi te pe ser azwaki pe mukumba. Mais ko zwa mikumba wana ezaki problème mikakatano bitumba chaque fois libumu ko swa chaque fois na seigneur mais na lobaki na Nzambe eza mokano yo soki eza momate oyeya longola yango. Mais ezalaki na minute oyo mwana akomedi chana demwa yango na zore msemoni na Nzambe. Amen. Amen libota. Mana kumisa o mone na Nzambe oya bikisi biso na liloba à travers prophète Konde oya sali pour la vie nanga. Il y a de cela 7 ans na kokisi na liloba. Et dans 7 ans, j'ai beaucoup évolué côté spirituellement et côté charnellement. Bon, témoignage, c'est un truc qui passait personnellement que je n'aimais pas, que membre de la famille Aïba, qui me dérangeait beaucoup. Et à chaque fois, on a côté le bâton, on a la beurre, on a kufa. Dès qu'il faisait 17 heures, on a mis sur environ 20 heures. Mouli monangano bima physique comme on a njoto. Bandaro kundanga chaque boutou. Et nous avons environ 3 heures mouli mandaro zonga. Et quand on a la muka, ça me stressait beaucoup que j'avais même l'habitude sur papa de l'obliger à me faire voyager. Peut-être je me disais en étant à l'étranger, mili moine gros à pouvoir na kasi nangate, mais je me trompais convenablement. À chaque boutou il y a un mot naga makam. Et puis nakina mouli momo batana j'avais tellement la colère non ninga batote. J'aimais pas les gens, quel que soit tu sois qui, même ma grande soeur qui est sortie avant moi, je ne l'aimais pas. Vu que j'étais tellement toxiqué par ma mère, je me croyais l'unique dans le monde. Donc, tout pamba. Et tantôt, je me suis dit, bon, vu que je n'aimais pas aller à l'église, bon, moi, je n'aimais pas prier comme ça se passe ailleurs. Quand je suis arrivé à l'Iloba, quand on m'a expliqué comment se passe la prière, j'ai aimé. Et l'homme de Dieu, en étant avec lui, devant lui, et on est venu m'enterrer physiquement. Pas mais c'est l'Iloba Malamu. L'Iloba vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, je peux donner à cette église. C'est la raison pour laquelle, depuis la commune à l'Iloba, je me sens très heureux. Et je ne suis plus un raciste. Des fois, les gens me demandent, mais yo, on te voit avec toutes les races. Quand on va chez les Libanais, on te trouve là. Tout le monde a franchement, tu es un Congolais,
Je ne sais pas, moi je suis juste l'homme de tout peuple, toute nation, toute tribu. Donc j'aime tout le monde. Nana frontière non. Nana frontière au nord, Yazan de Kolangate, je suis juste le chemin de l'homme de Dieu. Car Nazan la reconnaissance na Oyasal na vie nangai. Cette église a beaucoup fait dans ma vie. Et moi, devant vous tous, je remercie vraiment Dieu de m'avoir aidé et de m'avoir donné assez de force pour atteindre l'église. Il y a un mouvement qui est l'église qui passé. Et je suis toujours là. Et je suis toujours là. Parce que on avait tout. J'étais traité comme un héritier. Tout ce que je demandais à ma mère de faire, mais j'avais un truc qui me manquait. Je n'avais pas la paix en moi. Mais depuis je me sens très heureux. Je ne sais pas ce que je peux donner à cette église, mais je suis dépassé. Vraiment, prophète, vraiment pour cette église, vraiment, je suis l'homme le plus heureux du monde. Amen, Libota. Amen, Libota. Amen, le bandeko na Christo. Nazana es andinga ko tatu la nzamba lilobo asali kati na ngai. Nazala ki absent un certain temps. Nazala ki na kati ya mboka kuna c'est-à-dire na le pool. Bandeko tozala ki na bango mingi bazalite. Mengayo grâce na lipamboli ona kozwa na nzela baloba ya mapamboli ona kozwa na nzela ya basali ngayo naza vivant naza na esengo parce que moins près d'une année nazaki kaka na kati ya mikakato na kati ya bitumba kati na kufa mais ngayo nazongi ya kovima. Amen balikiso. Amen Libota. Kombo Langai Prince Baolo. Nazaki na pasi na libumu. Na ke l'hôpital ya Talangai. Na ke ba opéré ngai. Na zongi na ndako sima mikolo malade bandi lisusu. Na bandi ko ressentir ba même douleur. Tant on a zongi na l'hôpital balobi bato ba opéré ke yo ba touché malade te. Il fallait la zonga na liloba. Tant on a yi na liloba balobi la ngai faut ko salisa ju o landana ba prière. Tant on la salisi ju na bandi ko landa ba prière. Na zongi l'hôpital. Tant la zongi l'hôpital, na zui programme na docteur. Na ke na CHU. Docteur à l'hôpital, photo salango privé. Toyi, to zui programme na ke basali opération privée. Na zongi nandako. Tant on a zongi nandako, na za kosala toujours ba prière. Et jusqu'à ce que Naï kolota ndoto na butu basinga basala kinga opération et katani et côté oyo basinga katani l'hôpital a quitté na komi tu nanga moko me basinga katani na kosala ndenge nini na sutuka maboko ya moto elongité makolote kaka maboko eyi esimbi pota ebambi basinga wana ekole yango na bimi na iko se retrouver na kati ya église ba malade mosusu balali bakoloba na kolala na ki le sel oyo azaki koloba na kotelema bana ba bébé
bazaki torse nu mais balati bango tout balati ba couche à pembe baza koyembela nzambe. Donc guérison la ngai spirituellement pe kaka ndenge eza physiquement na yiko kumisa nzambe ya liloba. Nzambe ya liloba azwa lokumu. Amen liloba. Amen asali ya nzambe. Amen bandeko. Nga nazali mokambi ya Mukondo 2 Papa Roger. Nana mwana nanga ya mwasi abala na Pointe Noire. Bango ba vivre que na Pointe Noire. Ça fait déjà au moins 5 ans. Ba verser que makambo la dot nyoso tuna ba deux familles. Nga pe na lata costume nanga ya bo papa. Mais moi na ke libala 5 ans durant akozwa banate mabota ekobima kaka à tout moment. Un jour ba yina Brazzaville couple wana yina Brazzaville ba yiko tambola na Brazzaville na lobi na mwana viens on va aller kosambela epai na biso na liloba. Mwana aiko sambela awuti ba Congo aye awa na potopoto aiko sambela mbala moko. Na mbala moko wana lobi oh mais sikango kaka boy papa ngana lobi maman mela mai mais au moins na biloko wawe ezala kati ya mai te. Maintenant na salle si jus ba personne nga ba lobi na e maman cette année au Kosimba mwana. Même si on couvre la cabane, mais cette fois-ci au Kosimba, j'avais cette croyance-là. Baké na bango na Pointe Noire. Adui et Binikuna, na kamati viju na tindi na Pointe Noire. Amélie, mais elle est revenue ici. Na le biya kato ke no sambela, le biya papa, nazaka na kondima, yo ke naka ko sambela. Après, na mikolo na koloba, vraiment je suis très heureux parce que moi na moi suwana lelo Asimi déjà moi nae, moi na commis déjà na 3 mois. Voilà pourquoi vraiment na yiko kumi sanzambe ya liloba. Amen. Hein? Mais tant on a se sentir comme ya liloba na bana ko mona lokola l'église moko. Donc on dirait bonganga oni vraiment comme bona bana ko sentir en côté. Mais tant moi si nanga expliquer nga foxenga to kende liloba. Na sali 2 semaines après, na yo ko jwa malade moko gravement na banda ko telemate. Vraiment j'étais gravement malade. Mais butu tolali moi si moko a du courage, abandi ko sambela du photo ya prophète Tina Mbeto abandi ko sambela tout avant si sa prière vraiment na sentir molimo moko alaki na loyenge donc yé kotika tilangai. Et la Dieu m'a cassé na telemi à partir on a vraiment la commis au semble na liloba vraiment merci vraiment la nzambe ya liloba. Amen libota. Amen libota. Ngai frère Nabino Gocheli Loba. Nazali munzimi ya Chine en même temps interprète na kati na mboka ya Chine. Amen. Okay. Mais nayebi liloba na Chine te. Nayeba liloba awa na Congo. Nayeba liloba na Congo. Na tango kala na bando vivre na Hong Kong. Tango na yi na Congo na yo kota na difficulté. Et comme aki pasi pona zonga susu esika na zalaki. Après na yi ko sala connaissance ya liloba. Nazokene na liloba, nazokende bondela, nazokende na liloba. Nazokende bondela. Bazoye bisanga kaka otali la famille te, mais mais namboko soki na tali la famille te na kusunganga pona zonga. Et vous allez la passe. Nakende boye ko tali la famille te, ko tali la famille te. Nazokende
mokolo mosusu mosakoli ayebisi nga ah namoni voyage mema passeport na yo namemi passeport mbango ezalaki un lundi alobi mema passeport na yo nazongi mardi namemi passeport abondeli mpo na passeport mercredi nazwi appel babengi nga ah Gauthier est-ce que oza na mbongo ya visa te naza na mbongo ya visa te oyo azalaki mwasi na nga abando fana na kisasa alobi donc katisa oyo ya kozwa mbongo ya visa nakatisi nakezwa mbongo ya visa nazongi naye kotisa visa nazeli après visa yiko ezobima nanu te occasion ezalaki ya bien prophète mpe ezalaki na Brazzaville mbala moko papa seba memi ngai epai ya prophète ntango amoni ngai ayebisi ngai yo oza homme d'affaires ah nalingi na explique me ngai naza na difficulté alobi te progrès ezali kobanga te nkolo akosala alobaki moke nazalaki vraiment mpenza tout satisfait te ok nandimi kaka na bimi na bando 400 mpe na kini ntango nakei nakatisi na kini mbala moko affaire tozalaki nango na mwasi na ngai mpe tozwi $3500 le même jour alobi ah mbongo boye ezwami donc kende ozela visa ebimi oyi kozwa tike okende nazongi nazela visa eyei kobima nayebisi ok titi na mbongo ubi naya kozwa mbongo mpo nakende Chine oyo te ngai nazwi engagement mosusu nazwi mobali mosusu ah même pas nazalaki kuna même pas un mois sikoyo ozwi mobali mosusu oh my god nalobi me nakosala nde nini natalela famille te mwasi mpe abwakisi ngai me sikoyo awa nakosuka nde nini nalela mokolo wana kima nakemona mosi borja alobi kolela te liloba nzambe liloba eza église ya miracle okokende ah penza mes frères et sœurs nazebisa vérité nazalaki lusuna kondima te namoni etikali ka 3 semaines vise koexpire nakokende ndenge nini ah mosi azokoencourage nga kaka mais vraiment kondima ekoyaki nazonga ndeko moko auta Pointe Noire toza famille te nga naza mokongo ya za nordis ayoka situation na ngai ayoka mawa alobi ah Gauthier zaboye ah vraiment nga nalinga nakende Chine mais vraiment dernier ngonga na comprendre te mwasi aboyi nalobi atindelanga mbongo wana aboyi mpe mbongo ya billet alobi Gauthier yo kotikala te okokende ntango azoleba ndenge wana nga nazonzima te alobi tokutana lundi tokende na Mikodek abimisi 1 million tia na poche na yo mon frère na to wana nasimba 1 million kala esala peut-être même une année na mona 1 million na poche kutu donc nazotambola donc na sécurité na kati ya poche tokomi na Kenya Airways alobi kota soma na nutike na yo nasombi tike na ngai somba sikoyo ya ngai nasombi tike na ye nazoloba te nazokutu témoigner te l'air na simbi tike na ndime ya solo nzambe aliloba za nzambe ya miracle amen donc nakenda na etonga nake témoigner na ba épreuve na tike na passeport nake Chine tango nake Chine wana ah nalobi nzambe awa na mboko bantu tu bagide kaka ngana ko sala guide ko tambola ba mama ko simba ba sacha ba mama ah prophète konde alobaki nga naza homme d'affaires affaire ngo ko simba ka ba sache ngolo pesa nga mosala oyo nga moko spécial moninga moka bengi nga yaka wanga naza na agence yaka to travailler comme nga naza kinwa to sala ka kisasa to banda Brazzaville na ke kuna na yekoni mosala mais c'était difficile pour azalaki penza droite nazo benga basala wate ko banga te zalaka wana yozo yekola zalaka wana zo yekola mais nazo souffrir au moral mon za très stressé te zalaka wana si nazo tambola mboka mobimba zo benga nga Gauthier liloba pona simba ke kambeli makasi shiri mobimba gwanzo ayebila nga na kombo Gauthier liloba ka nzambe asala kampe mosakoli ayi mosakoli tango ayi ayebisinga mosakoli na bino moko ayi kuna mosakoli ah mosakoli ayi asolo ya nakeluka mosakoli na leli to sombrase biso mobali ah na lebi mosakoli tango yibo ina moni lokola na simi gwanzo angwa shina ngo komi na maboko na ngai vraiment eza ndenge wana bon to bandi ko kangama na mosakoli to bandi etonga ya tata na kati ya Chine na kati ya ndako alobi Gauthier yako tofana ndako mais sika na fandi wana na izana hotel tozana hotel na agence na fanda gratuit na mboko oyo ngolo asala longwa wana ozana kati ya bowumbu yaka tofanda na ngai ah nakefana na mosakoli alobi ndenge wana nakefana tokomi ndako moko toko to bandili loba to bandeli kana kati ya ndako ngolo alalaka te ndeko asunga na tike ayimpe na homme d'affaires moko na Chine to sali business futi kitoko mosakoli alobi to ekomi to zasala mais Gauthier ka yo moto pe zasala wana po mbongo mususu ezama kila kaka yo ah mais ça na Chine eza combien bon OK mos bongo to ke de luka bakel luka kuna ba yebisinga to moni sal ya liboso to dzu yango moto pe $1500 pesi $1500 to dzu sal ya liboso
2 mois, 3 mois, encore la salle est comme moquette du deuxième salle. Na sikoto zolo bato comme na troisième salle. Amen. Donc, nkolo maloba oyo prophète aloba ya homme d'affaires et salama société fanda na Chine. Babe ango gotseli loba express cargo na Kisasa ezali na Brazil ezali na Pointe-Noire ezali. Donc na kanisa kina kenaka na dingaza la homme d'affaires mais en dehors de ça, na kenaka na double mission liloba mpe et fandi na Chine. Amen. Soki boke na Chine boyebaka etonga tata ezawana. Amen. Ba frère na ba sœur boza la courage toza na isika ya solo. Toza na isika ya solo nzambe na biso azanzambe la miracle. Amen libota. Amen libota. Olimbisi muki avana témoigner na osenga permission papa pe na bandeko na yemba moi refrain ya muki bongo na témoigner bola muzamba sali kati na bomo inanga. Amen. Tele maliboso na bino boye na zole kelanga vraiment mais na ngolo nzambe na telemi vraiment na otemane pe na bola mona nzambe lilobo to sana ngo ba jeter na za moko oya bayembi na Kinshasa to yemba ke longo na papa témoignage yo na bela ki vraiment na kota ki hôpital eza moko ya bondeko bato ba ya Kinshasa bongolo ba yebi bondeko prince bongolo wana donc eza moko ya bopito soki okoti bondeko au côté CH de pardon to benga biso mama ye mobimi obiki saka foko misanzambe bande ko na koti na sali 2 mois na hôpital wana solution zo mengate na beli makasi libumu nange komi lokola mois azana zemi 5 mois malade ye banate na sali plus de 2 mois na sali 1 mois nanu na liaka te na mela maite bande ko papa zaiki na voyage chef na biso azali wana jena gaga bayaki na hôpital bakoka ya kutute babi oka to benga papa te biseke mola kufi baluka makamsuto ko sala bandeko babengi papa pesinga lipambola biko banga te nzamba osala ba docteur minene oyo ba kenda na ba mikili par-ci par-là basangani plus de 5 bayota la kananga balobi mama bozo mwana bino bobima bokene na ndako kufi déjà obika lisute ka oza suka na biso taboke na mama ye ma obika te bozonga na ye bandeko libumu na esa bino s'il vous plaît munene boye pe ma ekominga boye bandeko na lelinga bina kufi na ngana zonga na kana ndako na oyeba ku makambu te 1 mois na liaka te na melama ite bazinga basali balembenga te banda oyati après kills ba oya ko pesa ka mapamba lipamboli bandeko bele ba ya mesimbe ka te senga na zonga ndako ba dota bobima bo pesa sombo bobima boko kunda mwana bino bandeko ba lati singa dra bazungi na ngana ndako na oyeba te na ozela ka liwa bandeko to yemba na bango basangani baye basali baye babi mola yo kokufa te soki prophète na lobi likamba suka te na bomo na kokufa te to kozela ti papa koya ti akoya nde to koyeba solution makamu na yo bandeko na oloba te na omona kutu mutu te 3 jours après nga na kasa ndaku na yo bim papa yo uta voyage na matete ba meminga matete ya ko mema na oyeba te na nzela ni ba na omiyeba te to ke kuna ta ko koma ka to ko na posa na sentir moi souffle mo bozongi ngai bakoti singa na kata salwana bandeko na sowe na papa bandeko moni liloba oyo soko yebi otambolaka din à travers un message de notre papa ça biso yo sala ngo mettre en pratique nzamba otika ote tozala kana kondimo bandeko na soli na papa na bi papa na moni kana nga ba docteur balembe nango na moni yebisa nga vérité à quoi c'est nga na yembela nzambe pembe na bino mais comment malade
nzamba wako bikisa ngana liwate seke na kufa na ngai na sola kina papa pona zaki na kubanga te yende mtalingaki mtasuka ya ozo solution na bomo ina ngai bandeko papa talingai bandeko to sambeli bekisa libanda bénédiction to kenda ko pesa bambongo poto zo bénédiction to zo ngo pete to zo kango pete to sema babilo rebele to zo elo côté mais oye lekelinga papa talinga bi okufa tenga papa na kufi nanga déjà na moi déjà na kufi na so na papa na bi na kufi na obi kalsute papa bi okufa te bandeko papa bi misi mbongo apesa nga ordonnance spirituelle s'il vous plaît na liaka te 1 mois papa bi mbongo bozwa bosali seleji oyo boki na e opese nzala obandoli akufa te bozonga nika na hôpital wana bandeko na côté échographie 3 fois malade e mona na te bandeko na zoinka na même hôpital wana ba docteur ba bito yamba suka mwana te boko mosa soso ba je boki ndeka bozela liwana e ba bengi papa pesi sur le pambolo boko tane échographie 4e fois na côté échographie bandeko malade e mona na bandeko ba traiter nga nzamba osala lelo na télémio na okumisa nzambe papa oza mystique s'il vous plaît.